Mbote mingi na balandi ya B52, la mignonne officielle, ngawa bino maman B52, na ebisaka biso que servir bino eza devoir na biso, yango toyaka tango iso, soki sango ya kopesa bino ezali, parce que bopesa biso, en tout cas, oyo tobengi na lopoto confiance. C'est pourquoi Maman B52, avant d'akakimiate, aza obemi supai pai koluka message nini, to nouvelle nini, ezali po amemela ba abonné oyo bazali na kati ya chaîne oyo B52, la mignonne officielle. Soki ezambala na oyo ya liboso na chaîne oyo, en tout cas, kaka nengo fini, Kobosanate Omikomisa, c'est-à-dire inscrivez-vous, subscribe, s'inscrire, hein? Donc au fini kaka niniwana ya inscription et puis au bosanité ko fina cloche ya notification pote mbalasima soki mama B52 azoko poster eloko ozala kamoto ya liboso ya komona que mama B52 a postele biso eloko. Balandi ya B52 kaka ndenge bomoni na titre na biso pe na miniature makamu na yeli biso eza sango ya kitoko mingi te. Pourquoi na lobby que eza sango ya kitoko mingi te? Moi je n'arrive pas à croire, je me demande mille et une questions de savoir qu'est-ce que Vie de loin a fait aux gens pour que a mérité nyonso oyo azo mérité. Nous savons que c'est un grand acteur, grand artiste, Yamboka Nabiso, en tout cas, Asalaka, c'est-à-dire le passé. Parce qu'il continue toujours à travailler, à faire son travail, oyo, à mesana, oezali art, tobengi, na kombo ya théâtre. Mais tozo mona ke, ndeko nabiso Vie de loin, aza nyonso tout, ko babwakela e maladi o mabe basala eloko boye mabe finalement eza nini tomona ki awa ndeko na biso azalaki entre la vie et la mort mais par la grâce de Dieu nzambe asungaki lelo ndeko na biso aza ko se rétablir petit à petit vidéo o bozomona pembeni nanga ezali nkela yangani na kotiela bino son tomekana nukoyoka na munoko ya nkela parce que balobaka ke biso bakoni mama yaka kaka pona ko chamunga na pilipili na makambu mususu mais biso to yaka te soki bayeli biso eloko te sur les réseaux sociaux to yaka juste ko sala ba analyse soki to moni likambu moko boye nde toko ya poto meka kusala oyo babengi analyse la grande famille de B52. OK. Na moni vidéo o na lobi Seigneur Jésus. Batu oyo to mutu oyo asalaka ndeko na biso ya mobali boy. Akokomaka ko jouer lokola Vie de loin. Akozwaka ba capacité au Vie de loin zanango. Ata suke obando jouer à peu près lokola ye mais akokomaka jamais Vie de loin. Ndeko na biso Vie de loin na ngonga o tozoloba lelo toza déjà le 24 octobre 2023 ndeko na biso Vie de loin babwakela kiye lisusu mbasu na lokolo bandeko oyo tolingaka Vie de loin tomeka kubondela pona ndeko na biso bisika nyonso toza parce que toyebite eza nini ezosala que kaka mutu moko wana muto batu asalaka eloko ya mabete l'hypocrisie la haine ekoti na monde artistique oyo tozo comprendre yango susute soki babwaki yango ba spray yango ba pompongo na mupepo tozo ko respirer po muto akoma na motema mabe ya modèle oyo ndeko oyo aza na famille na ye il a une grande famille. Vie de loin na mwasi na ye azana bana na ye oyo azozwa soin nango. Na ebi baloba ke lo moko tango zo luko sala mutu moko to ndeko moko mabe tala ta entourage na ye yoka ata mawa. Ya mwasi na ye yoka ata mawa ya bana na ye. Olingo komisa mwasa batu veuve na fleur âge. Okomisa bana batu ba orphelin ba orpheline de père. Pona nini mutema mabe ya modèle oyoyo. La grande famille de B52. Pona nini.
Pona nini mawesili na mokili oyo na comprendre lisu phénomène ngote surtout avec les artistes koyina ne koti ya makasi na tango kala ba 10 ans passé nga na oyeba ba 10 ans passé zo sentir harmonie na ba tournage parce que nga na assistant presque na ba tournage ebele surtout na moment on ezaka ya banzonzing ozo sentir harmonie oyepe boza poudre to bengi pe na pesanga ma poudre na pakola ozi pe poudre muningo pakoli omoni azana perruque o ba série wana ba 10 ans passé on a ba kabelo reni bande ko msuba na ngote pesanga perruque non la tana jouer apesi pe perruque olati pesanga moi localité moi chaînette pesanga lunettes na ozo mona ki ozo sentir harmonie moko bande ko reni mais cela ne se fait plus à nos jours. Pourquoi? Parce que mitema ya bato ese baby to kotisi ndoki na kati ya art. Pourquoi la grande famille to bonde la karapo na ndeko na biso nga na yebi ke muto azalaka toujours combattu balonga ka ete nzambe azana na vie de loin to yebi ke malgré mi pepe nyonso to malade kutu o eyaki elie ndeko na biso elie mais nzambe abimisi ye molongi mbasu pe nzambe akobimisa ye molongi. Ok, ce que zambano ya liboso na baki na ya kaka na partager moi message o elongo na biso bandeko o bozo landa biso toyeba ke ndeko na biso babwakele lisusu mbasu toyebi te eza côté ya artiste eza côté ya famille parce que toyebi te nkela aboyi penza ko bimisa penze belé aboyi penza mais alobi ngo kaka en passant. Et puis alobi bien que vie de loin alingaka na ye lisusu makambo lycée bosanga te akoma a continuer a kosa msa na ye mais ana batu na ye oyo abengaka ba jouer et puis sili bakabwani. Pourquoi? Pour éviter seulement la haine, pour éviter l'hypocrisie qui règne entre eux. La grande famille de B52. Naoche la biso vidéo oyo eza pembe nanga bozo mono yo to mekana nukuyoka ndeko na biso nkela nalobaki na zwa parti wana na ya nango totika kimotema mabe la famille oye sala musala na yo soki tana we koki okobriller soki tana we koki okosala succès kolinga te o étouffé succès ya muninga po yo obima po ato bimi o sala succès o ndeko wana sala kite. Voilà la grande famille. En tout cas nzambe apambola bino bisika nyonso bozali ngawa bino servante na bino na linga bino mingi. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabino B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez en tout cas. Et ça, la biso bien ma casse. Si vous êtes en liboso, en tout cas, kobo sanate, au s'inscrire. Et puis, au final, cloche, ou la notification. Pour aux alara toujours notifier na ba vidéo, na biso tant que tozo koti ça. En plus, de konanga so ki publicité koti kole ki saka yango te landaka publicité tina suka. Landaka publicité tina suka pono kopesa biso pe makasi eza seul moyen pona bino ya kopesa biso makasi ya koyelaka bino toujours ba nouvelle o bozo zela ya koyoka na kati ya chaîne oyo. Merci na kotika biso siko to meka kolanda ngana bino elongo vidéo oyo nkela azoko confirmer le biso que ndeko na biso vie de loin babwakeli ye lisusu donc tant nazolo ba lisusu donc et comme il aura momé ça non et mizu pesanga na kanda mais osani ya te pesinga kanda ndenge pesanga kanda boye mais osani parce que nous ne savons pas muto azo sala biloko wana. Nzambe vraiment amekaka ko batela ye nzamba batela parce que nga na confiance en nzambe wana adeseva abatuti. Nzambe wana deseva abatu tuti vraiment ya solo. Ok, na WhatsApp siko vidéo to meka un peu kolanda yango tous ensemble comme ça tokoyeba nini oyo ezoleka na santé ya ndeko na biso vie de loin tonton Charlie oyo to amesana ko sepelisa biso amesana ko sekisa biso la grande famille de B52.
nazotie la biso vidéo oyo tomeka kolanda nga na bino ensemble. Merci, abonnez-vous, que Dieu vous bénisse. Bye. Moyoka kandeng alobaki wana eza mbasu babwakilaki mbasu namutabwaki donc toyebi te po ye moko nano na bafilme pene bateatre atournaka lisusu te ye moko amibenda na meme bavideo babagagi azala vraiment te mingi akoma kosala bagage omo abengi chef maviokele abengi bapeti na ye bakupi balorsi mabidi abengi mobikisi abengi décor donc toke kuna totourne isili nango me tocomprendre te na ndenge degré motema mabe oyo tozokende nango nayebi te soki ekomi nini donc olala bolamuka vie de l'ombo olala bolamuka vie de l'ombo eza vraiment bien te na bandeko donc na minute nde naaloba boye même kutu dimanche nazala mpe kuna na bachef maviokele en tout cas donc babwaki ye mbasu maye na minute oyo sikoyo nzambe azosunga na ye yekene nango normal mais soki esili yomo oh la mignonne, botita la